élire le président élu. C'est le seul espoir qui nous reste pour la RDC. Le processus a beau continuer, je te dis. Ndenge Zawana, tu comprendre que l'isolation de Sakoum. Balobaki Baosala, unité moko babe force spéciale. Bachela au ministère intérieur nango, tout consort va travailler pendant 5 ans. Après, bazwa ba militaire wana, baya kokota la FARDC, baya kota na la police et ainsi de suite. Alors, Esimba quitté. Deuxième sikoyo, baye kobimisa susu, proposition, kala doa. Bazwa 50, côté kuna ya rebelle, bazwa 50, na côté ya Kinshasa, ya ba militaire. Basangisa bango. C'est-à-dire 50% côté, 50% côté. Basangisi bango. Yamuka le tombera pas. Basangisa bango. Basa la force moko. Pour bango ne ba tamé sécurité. Ya Elouana. Ya Nord Kivu na Sud Kivu. Alors maintenant, nanu M23 a signé en côté. Nanu M23 signé en côté. Tozotala makambo malamu. On dirait tozomona jeu moko eza na kati. Lamuka le tombera pas. Tomona on dirait Félix na bakabila na bananga basala ba jeu moko politique. On dirait baza na besoin ya balkanisation ya Congo. Lamuka le tombera pas. Ko bato yo bana besoin balkanisation. Il faut pas trouver solution. Le plus vite, et à la côté va rebelle, et à la côté Félix. Il faut pas trouver solution. Mais bah même magabi soka la zigzag, chez de nyoka. C'est que bateau yo, tozota la bango malamu. Mais batia na mutu na bango, mboka ya Lumumba, mboka Kasavubu ya bamulele bakipa vita oyo, batika Kongo mobimba, babuwana bakotika la kokabola Kongo oyo. Kongo kokabwana te. Bacentre baolamuka. Bakoko bakobima. Pour la balkanisation Congo. Et ça chose facilité. Pour trouver solution, tu dois comprendre que Bobandi na Kenya, Bokena na Angola, Bolungo na Angola, Boke sikoyo na États-Unis, Boye na Doha na Qatar. Oh, juste boso kambola kawaki. Lobo boyoka boke Israël. Lobi kuna boke Singapour. Na ebite bokende ko chite panzambe et pas Satan na se ama ibe bokende wapi. La muka le tombera pas. Alors maintenant, ba jewana. Mutala pouvoir au Félix au Kabila pesa eza Félix. Ole ko tirer toko wele la pouvoir. Mais tozo comprendre que Moïse Katumbi Naba Kabila, comment est l'opposition? Oh, qui doit quitter. On a la pouvoir. Bango, comment est l'opposition? Bazo est l'opposition. Et là, on va comprendre la beauté. La famille, réunion la plus saute aux autres de ça, la opposition. Oh, failli la réunion à la goyate. Ah. On a bon le baquet, on a eu le ressort pouvoir que nous avons la réunion opposition. Ah, on dit que la Kabila, la Moïse, tout le monde est mis tous au Samaro sous diète. De la tombe, comment est l'opposition? Nous sommes la pouvoir, tous au pouvoir, tous à la Wana. Mais on va l'opposition. Si Kabano va la opposition, mais nous sommes la pouvoir, bon. Deux visions différentes. La mouka ne tombera pas. Yanga Molu, Bayewa Somo Alar, Bapesi Daniel Sapu, Bapesi Mukebayi, Bayebi que Daniel Sapu, Mamana Moutadiamba, également à Mukebayi. Bapeyaramo Penala Ngwaka, Kena Nyangwe na Lingwala. Toyebi la place au Bafandaka, au Kirina Bango, Abenda Penalo Kambe. Ameli Diamba, après Baleki na média. Bango waye bateke ba aussi misara mo touche.
batie ba au cadre ya PPRD na ya ensemble na ya nanga kuna bango nyonso bafela bango kalme batindi sikoyo ayebike baoyo badiambe baprisonnier bakotaka prison mpo apamba batindi bango baya komeka place oyo bamekaka te baoyeba te ke na lamuka to na eside eza mpenza na bahomme fort eza na bateti eza mpenza na bato oyo olobi baye koloba ofingi baye kofinga oke na boye baye na yo na ndenge yo ozaleli wana lamuka na tomeraka yango omoni tushe yango oyo Félix asimbisaki ministre na bino justice oyo Mutamba asali makambo ya bakabila makambo ya bananga banini ale après Félix aye kozwa ye basimbisa etushe ya mbongo ye wana bakondana ye 10 ans Félix ye wana baorenier me Mutamba ye wana pour carrière politique ekei sikoyo oza déjà na condamnation okoki kopostule lisu te casier judiciaire mebebi tala touche ndenge basala bamokeba oyo na badaniel safo to basilisa bango touche bango moko bafandi na kati ya réunion oyo bino boluka bosala wana oyo bosala wana opposition bino opposition ya wapi oyo bosala pesanga litoi parce que lelo oyo fondateur ya union sanitaire eza Moïse Katumbi vrai ou faux lelo oyo Moïdo Nzangi aza ministre aza mutu ya nani yamukala tomberapa ya Moïse Katumbi lelo aza kunga aza ministre bato ya Moïse Katumbi aza pananga bato ya Kabila Balamen Mende Evariste Boshaki baza na union sanitaire ye moko Kabila na barimashi baza pananga baba rebelle koto la union sanitaire koto yo basala rebellion pananga après siko bofandi oyo biso opposition oyo biso tokesala réunion opposition wapi tadi koto booboma bato na este Njo Kabila Moïse Katumbi nanga babisimbo batoma lubanga bafrakido ekiri na bango wana nyonso na bamatata mpona badelise sanga bango nyonso wana baza koto lokolobo po batala koto soki ete positione baye so koto epesi nini baye to yebi bango na bajour baosala na Congo lamuka lotoberaka alors maintenant bozobomba bato mboka eza sous-occupé bokangi baterritoire grande ville ya Nord Kivu na Sud Kivu kote mpe boloba tozosala réunion ya opposition wapi bino bosala yo Kabila ozopoza ozala rébellion Moïse Katumbi ozopoza te ozala union sacrée otika bato no na union sacrée ozolia mbongo bato wana batindelako pourcentage na mbongo baozwa ya ministère mais oluka oflate peuple congolais ngande naza opoza Moïse Katumbi bana ba mabambe mo moni mutu na vie na régime Kabila akimi soke exil na régime Félix légal auquel il se exil ozana mpoka et les deux bozo sala réunion ya opposition yo Kabila otala Congo na fenêtre Kinshasa na fenêtre Moïse otala Kinshasa la fenêtre ona matata poni otala Kinshasa la fenêtre nanga otala Kinshasa la fenêtre sikoyo boluka bosala réunion bosala ngo libanda ya Congo atekasa na peuple na nsima na peuple atelema alobi soko osimbi Fayulu osimbi biso peuple congolais sikoyo ba Moïse Katumbi bazoloba baza baopoza soit eza na bakabila bakima mboko oyo peuple oyo ya bango bato na bango baza wa mpo baintervenir bango bomona te badistraction lamuka letombera pa Moïse Katumbi adiembela na marche na biso matata mponi adiembela na marche na biso Kabila na bato na ye badiembela na marche na biso mpona nini ensemble esalaka marche te ezala PPRD osomona marche le plus court marche ya 10 mètres marche à 10 mètres PPRD salango et bandaka na serafu et kosuka na station ya Kohidro okindoki te marche le plus court d'histoire marche à mokuse na histoire ya mokili o PPRD sala bozala serafu kosuki na station ya Kohidro ta degré
Yamuka ne tombera pas. Après bon le bateau ça va opposer. Bon ça va opposer ya Minduki, ya koboma batu, ya kopie Congo ou bien bon ça va opposer ya wa. Parce que mutu oyo asa esase. Mutu azalaki esase akosala rébellion ça marqué fa. Po bayibaki pouvoir na. So ye mutu yango atikali kosima Minduki te. Atikali kosala rébellion te. Azosala opposition moko pacifique. Mais bino yo Kabila osali soki 18 ans Moïse Katumbi osali na Kabila oyo kosala na Félix nanga président ya CENI boke kosala rébellion boreklamaka nini c'est-à-dire bintérêt na bino. Félix alekeli bino l'esprit abotoli bino bakare minie bavantage na bino nyonso boke kosala rébellion. Après boloba o tozobundela Congo bobundela Congo ya wapi bobundela Congo ya nini bintérêt na yo Moïse Katumbi na Kabila na nanga nde oyo bozowelela na Félix mutu moko nde basala na sala intérêt ya Congo mutu azobundela Congo sa marke fa basoye bapesi ye baposte ministère aboya alobi d'abord le Congo na peuple corps soki ezalaki Moïse Katumbi esenga boye baposte mbangu opposition kutu bowelela ngo ebongo primature baposte ministériel totika distraction ko Yamuka ne tombera pas. Fayulu asana sako se pulmoner. Yamola lobaka esprit ya Kinzenga, esprit ya Mulele, esprit ya Lumumba, ya Kasavubu, ya Tshisekedi Lepe. Eza na nzoto ya marqué par Fayulu. La guité. Bakopinga bakolomba yango tosi to comprendre Moïse Katumbi. Na ba Kabila, bapesi ba pronimwa, bapesi ba journalier. Ambongo, comment va dans le dénigré? Ah, Fayulu boy, Fayulu boy, Fayulu à l'opposition. So Fayulu à l'opposition, t'as sa place ici. Eh, banate. So tout la banque, Fayulu à la place ici. Banque peut pas éviter. Oh, tu dois quitter. Pourquoi t'as la distraction à la tête? Pourquoi ne tombera pas? Distraction, il y a Kabila, Nananga, Nabanani, tellement c'est la perte de vitesse. Maman déjà projet bayaki na boya balkanisation ya koboma ba Congolais échoué ya bomoni ba komi koya ko tirer pesa litoi abi mala dossier oyo tokata na mususu na minute oyo na lobaka yango na musique pore bana foti ba wera vrai faux na politique pour ça la Congo il faut critiquer Martin Fa oye bana faut critiquer Fayulu. Yamuka ne tombera pas. On soit critiqué Fayulu te moye bana. Moïse atala ki asala actualité politique te. Batu baso ki pe te. Batu babosana ye. Ah, tikala tirer sur Fayulu. Pour batanga pe comme on a la ko. Et tirer sur Fayulu. Tout à fait normal à son lukana ye bana. Mais biso to occuper Moïse détour oyo. Bosi bodemela ki tour oyo toko permettre bino lisusu bosala mokili na bi biso pe tosala mokili na bi toko kende élection biso moko tosala réunion toyeba nini tokobongisa mbo bango bazosala réunion na bakabila na bamoïse Katumbi liba basala mabe na mboka te biso tolobi Félix Tshisekedi bino bato bosalaka nini bino bato botiela biso ye bino tolobaka moto azwi Fayulu te Fayulu te nanga Kabila balbo o Kabila Félix moto azwi lelo bato mibale wana bosimbi Minduki contre président na bino oyo bino moko bonomaki bana mboka ye ete bino bokotoka na nzela na bango biso toza ni na nzela Félix ni na nzela Joseph Kabila kaba toza na nzela na biso nzela na biso eza ni dialogue mpona nini Félix asilisa mandat na ye na malembe azongisa pouvoir ya peuple congolais na maboko ya peuple tolingi te Minduki eya pouvoir ezonga na basoda tomona lisusu place na mbo bana Fayulu ye raison pour laquelle Martin Fayulu alobi te Félix banda na primature na yo banda na gouvernement na yo kimi ezonga nanu bongo na kozwa primature après dia bana Fayulu ye yango Fayulu alobi na bango bokosumba Fayulu abisi bango bokosumba bana Fayulu ye na bamuka ilobokala mingi kusi
peuple. Il faut la vie du peuple.